Bonsoir, bonsoir, bandeko balingami bana Congo, bana Manchester, bae bato ya Kinshasa, balobaka bana poto biso tolobaka bandeko balingami bana Kinshasa, pe mokili mobimba, en tout cas topesi bino mbote mingi. Juste un petit moment ya plaisir ya kosolana bino. Nanga nazaka nanga na plaisir kana solana bino. Na vandi na tali television, na television balobi na ngai nini, Koffi Olomide abongoli motema. Un temps ba supporter bagangi kaka mikolo ne bazo ganga wana bon te wana ngate wana masola petit en tout cas vraiment félicitations à petit comédien qui arrive qui monte voilà j'espère que à co-créer biso babilo que belé asika mais bato quand même ba comprena kite nengeni ni Koffi Olomide akenda kufukama devant papa Simon Kimbangu Koffi Olomide boyebi bien ba musicien na biso bazaka na connotation moko un peu boye kisi makambo belé makambo mabe jamais batiaka ba musicien na cadre moko ya bien ba musicien bien sûr tobenga profane pour ne pas parler des musiciens chrétiens. Alors bato bazali kokamwa te Koffi abeti ba verre Cindy pe mama Cindy le cœur a beta Cindy yango tokombone ezaka nani bolukilanga na kombo ya Cindy ne bakombone ya mboka te nayebi kaka Cindy le cœur bon kandi kombo na ye mpena toyebi te soki na yango akoyebisa biso kombo ya Cindy oyo ayebi kombo ya Cindy soki omoni video oyo botala bokomela biso. Alors voilà ce qui se passe. Koffi Olomide na nkamba à genoux devant le père spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani akei afukami kasi pe alobite na ye osalanga nyonso kosala ngai opetola ngai makambo ezali que en tout cas moto ezala kwa moto abongoli motema aye kotubela kasi bato balobi nini commentaire ni ero ya nsima na yango est-ce que abongoli motema to aizo kobanga kokangema na ye loko ekomi pembeni akenda azwa losambo wana oyo baboketi balobi te moto wana epa yo ozokende kofukamela azali ata na pouvoir moko te parce que babunga nzela balongba na nzela ya Simon Kimbangu wana ali maloba mangai te maloba ya Boketu premier wayambo na Belgique. Voilà, il comptait sur le pouvoir ya papa Simon Kimbangu Kiangana o bango babenga akutu azali nzambe mais vraiment soki totali ba titre na télévision to na YouTube ozokomona urgent botala makambo comédie Koffi Olomide mama Cindy abeti vert blanc Koffi Olomide moko abeti ba verdure terrible mais la seule différence est kotia Mobutu et l'ongbaki na moto te kasi alataki chaussette na place akolata sapatu. Voilà. Bandeko ba bolingo masolo ezali nini quid du bloc Lamuka FCC UDPS eza maza UDPS azana musukusuku moko ya danger parce que le grand prêtre Fayulu Madidi ye wana akomi kosangana lisu na Kabila mpona koluka kotia molunge na nsima ya mokongo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo président ya république ya mboka Congo démocratique bien sûr. Bandeko ba bolingo soki tobi tolanda nyonso wana toyebi te soki ekosuka wapi. Mama Tchala mwana kuna epai na ye alobi te ye lwambo abimelaki ye na ndoto mpe abi na ye ke il faut kodénonce makambo nyonso ya mabe pe na yango akoti studio azali bongo kodénonce kati na loyembo. Entre temps nde nalobaki bacombattant bazali toujours fâché tokaki oyo mosusu selezine alobi ke Koffi Olomide voilà ce violeur là donc makambo ebele baza toujours continuer kofustiger Koffi Olomide donc les Surambo mabango tout mitema ekomi vraiment mitu emati na makasi babi te tokozela ye awa le 13 novembre. Donc pour la bango esprit eza kaka que Koffi tanga koya akokange makasi ye pe Koffi mayele makasi Koffi akei bongo kobomba masima na losambo Koffi akei bongo kobomba masima na nzambe ya Kimbangu oyo azali na confiance alobi akomi na kimbangiste pe abongo ile motema alobi te kuna na bandi oyo nyonso balobaki baplan nyonso baosala mpona nga ekosuka na nzela. Donc tokotala nzambe na bino nani akolonga. Voilà ce que à peu près ce que Koffi veut dire naba combattant aye kolakisa ke puissance ya nzambe nde ekosala pe ekosala makasi. Voilà.
ba mikolo ekoleka mingi te Fayulu Martin Fayulu Madidi akozala bongo kati na mboka Manchester. Il vient faire quoi? Tout le monde a qui baliflette. Fayulu revient à Manchester et puis voilà, on va le recevoir, on verra qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va raconter. Voilà. Toujours dans le cadre de cette tournée, Fayulu viendra à Manchester, donc on ne saura pas trop commenter tant que Toyebi dans nous et là comment supplémentaire t'es. Affaire CB a découvert des ossements Mike Mukebai abandi kolobalo bakuna donc ezali ndongo batere on a glissé toko trayangote. Bourron pela très en colère boyoka ba vérité abimisi wana nyonso pona nini toyebite tokoyoka yango sima. Bandeko pona nini kofia ke ina kamba. Yango touti koloba sujet wana ekoba nozonga kaka banozonga kaka. Werason Salon nani mama Sarah Solo azali bongo kati na mboka Suisse aye na Suisse donc kalate bokoyoka moi ba œuvre oyo Sarah Solo akosala tokolandela makambo ya Sarah Solo poto ba eloko nini mais tomonaki na bilili Sarah Solo kati na Switzerland en tout cas azali na esengabi mapata ya poto eza bleu. Bon na évité na chassa totika mapata peza ka bleu na évité soki za couleur mususu. Bon Mama patango za kanango couleur moko mais bleu oya awa peut-être so mutaisi ka monango. Neti moi genre quoi. Bon, Sarah Solo soyez la bienvenue. Betande Lindanda ke bana ba combattant parce que vraiment bazali na makambo il y a voilà. On dira félicitations à Bossolo la politique parce que c'est une télévision qui engage déjà 32 personnes dans Mboka Kinshasa. Ça c'est vraiment un garde bandal en tout cas Israël, bah, félicitations à Yangwana. Le rajout très fâché, les Ketchou attié trouble na foyer ya bato ya nanyo, na foyer ya nini. Balobi, kako ya baraki sikoyo, l'orage nani, comment il s'appelle encore? Grâce un témoin à baraki sikoyo, kaka mais, en tout cas, toyoki te, match ezamabe, balobi te, libala ekufi. Ah, wana makamba polémique biso tolandaka yango te tozotanga kaka batitre ya gabi ayi mabe lisolo ya ba voice na kati ya makusa en tout cas ça c'est Gabi oyo ya théâtre voilà donc makambo ezali bele kati na batitre Karine Mokonzi na ba vieux na ye après studio bon ozomona ya za ko se très moussé kuna na ba vieux na ye ye moko ayebi mamba osala bato wana tolandaka makambo na bango te totangaka batitre me tokoloba te Denis Lesi akendeki parquet pe azongi l'homme de pétage toujours en forme aza ko continuer ko péter donc vraiment azali toujours en forme pe alobi pona ye système à pétage eleki malamu na koya na kotia devant télévision côté ya bato makambo ya nzambe so obandika makambo ya nzambe 10 minutes après bato babungi bakobanda baye 1000 pe omona pe babungi après 10 minutes babungi parce que monde ya télévision monde internet eza na vitesse ya pétage vitesse ya masolo oyo eza kosala bongo oyo eza kosala ke lelo Denis Salubi ke azwi ba camarade aza ko gagner vie na ye peut-être plus ayebani na bato lokola ba Abedachou ayebani na bato lokola bato ebele ba Eric Mandala bakomi ko s'occuper na ye donc bakomi ko s'occuper na ye plus parce que akomi na monde ya internet voilà donc système à pétage pour na ye c'est super cool eza bien pour na ye voilà si la Bissau topesi mbote parce que vraiment théâtre si la Bissau eza kokende kitoko mingi on félicite et voilà et j'en passe réaction ya Boketchu premier na menace ya église Kimbangista ah réaction ezalaki makasi ya lobi te bozali ne loko tenga pe na zali na bato ça c'est Boketchu premier alobi pas zali na bato donc ekosala bon même makambo ya Kimbangu oyo komi makambo ya kokendaka na nkamba tokosuka biso nyonso na nkamba to boni loko ezali pe religion d'origine ya mboka ya ba congolais peut-être tolo bato koyi kokomisa ngo papa simo Kimbangu atika religion te mais idéologie wana loko ekoma religion donc ezali peut-être esika wabi bato nyonso bakokende biso d'ailleurs toleka parce que toyaki déjà na ba fumunkusu donc elingi kolobaki tozalaka déjà na ba idéologie wana donc oyo bazali na retard boye baedingo esi bakenda bato ebele si bakenda oyo bino botikali tala mopao ya na bino ya na biso ye wana asa atie lokolo na nkamba bakabila banani baprésident de la république bango tu batia lokolo na nkamba d'ailleurs baproposaka l'homme de pétage akende nkamba me akenda te mpo na nini ayebi ke moto na ye edingo ya bomba bakisi mwa nsima yango wana alobaki ke akolanda ye kuna te
JF Fonga pesi message na famille pe na bafani ya Antoine. Ah, message nini ya kopesa. Eza kaka bango bata critique tout ça. Donc yo ebi kaka bango basala ka makampo na kozwa ba view, bapesa ka information te basala ka makampo na ba view. Alors ezalaka juste kaka pona bakoka kozwa ba view na bango. Na koluka ka ba view wana yango nde okoyoka ba phrase lokola Félix Tshisekedi akendeki na Israël akei kotala tombe ya Jésus. Kokenda kei na tombe ya Jésus, message bakomi na ba commentaire balobi mais yebisa président Félix ayebisa Jésus que moi na yo denile si awa boya si a pété. Loko a pété boya kozwaye parce que awa si a pété donc na banal matolo moyen te makama matolo. Matolo ezali nini bandeko na tobe taper sur matolo. Matolo ezali lolombo nde tobaka lolombo moto akobwaka moto mpo na bapesa ye mbongo, moto akobwaka moto mpo bapesa ye lara azoluka fafio fo ebima. Donc voilà, c'est le système où les musiciens va créer, mais le système en comment tina ba journaliste et comment tina batonioso. Donc voilà, l'homme de pétage à l'objet yé babina président ah baïb ça y est baïb ça Jésus azon ambanga ya koza mwana parce que mwana ye lesi deni a silibongo ko pété na pétage wana tolobi to komi pele na kosuki ça parce que ba sujet ils allaient belé mais ils allaient quand on appelle ba titre ya ba makambo. Le grand sujet oyo tozaki nango ezalaki que vraiment na kokamwa nyonso bato bamoni papa le grand frère Mopao Félix Antoine plutôt l'autre là il y a le petit frère bon mukolo eza Kofi Mopao mokonzi akendeki na nkamba kokenda kene na nkamba akei pena donc afukameli devant papa Simo Kimbangu Kiangani et afukami pe alobi petola ngai sala na ngai nyonso olingi pe alobi na ye kotubela me na koloba makambo mosusu na présence ya bato te ekozala en katimini. Mais ce qui est étonnant azalaki na sindi pa betaki ba vert blanc. Il fallait que tazata na mère ali ya sosko bon po toka ke kotoko nezalaka wala pe zaka bora ya vie to ebite bon to ebite toyoka ke babala mais makambo ezalaka pa officialité moto babala mais officialité mais les gens en parlent. Un jour, les gens demanderont à Kofi, la poseront à Kofi. Mais naïbi qui monte retourne à Kofi question là, je crois que na Kofi n'est pas kazara ba réponse moi parfois oya makasi na ba journaliste na bandi monte retourne motuna nde akozwa réponse oyo peut-être ya kafu. Pe na limite monte retourne ka Kofi likambo wana. Kaka ce que ezali Jean-Marie Kassamba parce que Jean-Marie Kassamba ye lokwa bazaka na kimasta bakoswana na ndenga kimasta bon bamo baebinde balata ba chaussette rouge ndenge mikolo nyonso biso tout komba obeta ba chaussette rouge donc même nga par exemple sona zo kaza autour na Kofi na bandi na obanga ngate ponga pena mama obanga na zaka na ngote mais de toute façon monde on les amende na ngate nous on donne l'information et on vous aime tous na sengi na bino likamoko très important. Abonnez-vous na Rango Tsasa. Abonnez-vous à Rango 1205, Rango 1205, Rango Tsasa. Rango Tsasa ezali bongo esika plateforme oyo ezali koboma Rango TV. Soki bomoni elongi oyo to bomoni esika bakomi Rango Tsasa. Abonnez-vous s'il vous plaît parce que tozali na objectif ya komatisa nombre ya ba abonnés ata de fils que kaka o s'abonner ata otali no côté bo s'abonner kaka tokenda na 1000 abonnés. Ezali chaîne ya sika tozali bongo kokoba. Na yebisi bino lelo sponsor ya lelo ezalaki bongo Domi Kinsala. Domi Kinsala mwana Manchester mobali ya bato ya mama bébé. Soki boningo boyeba Domi Kinsala so boyebi ete pora bayebi ete botuna na Sami Mbenza koyebisa bino qui est Domi Kinsala. Domi Kinsala, un grand bonjour à toi. Je salue tous les enfants à la maison. En tout cas, mbote na bino yango na bande ko ba bolingo. Les amis de Manchester na bosa na bino te ba tolokwa Vivien Bonjeka, Vicky Bonjeka, Firmin Bondo, John Kaloubi, Capo Bianco, na pesi bino message moko, bana UDPS, tozali na anti-fasciste moko na Manchester à lobby, azali na besoin na bino na plateau, tobongisi plateau na Ashton. En tout cas, tobongisi plateau moko ya sikeza kuna na Ashton, avec tous les équipements, ezali koleka ba plateau ya oh nyonso bomoni, en tout cas tozala na plateau moko batama quelque part. En tout cas, kuna nde esika tokosala l'émission pour que to lakisa miye alobi alakisa bato ke
mboka eza otambola malamu te, donc mboka eza bien te. Lokola mboka eza malamu te, ye alobi akenda kolakisa bato ke mboka eza kotambola bien te. Na yango aza kosenga na bato ya UDPS oyo nyonso ayebi kaza moto ya UDPS aya amilakisa a réagir à travers Papa Ngoma bomilakisa pour que toyeba eloko nini tokosala tosala émission moko ye a démontré bino par non pas par quatre chemins, par droit chemin, directement à démontrer bino que mboka ezali kotambola malamu te. Donc lokola mboka ezali kotambola malamu te ya lobi il faut aloba yango mais en face ya bato oyo balingaka Faci. Donc les amis de Faci balobi soki boza makasi boya ko loba nini. Ya botena sukisa nakopesa bino message oyo bakomeli biso awa ezali Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, docteur en quoi? Précision autour du doctorat signé poète Robert Kabemba Mangili. Encore lui, le grand poète Robert Kabemba. Il était important à ce que la lumière soit faite autour du titre de docteur que les universités octroient pour éviter trop de confusion entre le titre de docteur octroyé aux lauréats. Très important à retenir, un doctorat honoris causa tel que celui octroyé à Félix Tshisekedi, André Kimbuta, Mohindo Zangi et tant d'autres n'est qu'un titre d'honneur ou honorifique décerné à une université, par une université ou une faculté, à une personnalité qui peut être un commerçant, un défenseur de droits de l'homme, un charpentier, un cuisinier, un avocat, un comédien, un footballeur, un cinéaste, un batteur de tam-tam, un danseur, un agriculteur, un cordonnier, un couturier, un musicien, un prêtre, activiste politique qui s'est donc distingué dans son domaine. En quoi Félix Tshisekedi s'est distingué? Le titre de docteur honoris causa n'a rien à voir avec les études purement doctorales. Donc, l'aboutissement est la présentation d'une thèse de doctorat devant un conseil composé par des éminents hommes de sciences, professeurs d'université. La présentation d'une thèse, la présentation d'une thèse est l'aboutissement de plusieurs années de recherche scientifique approfondie. Un docteur honoris causa ne peut jamais enseigner à l'université car il n'est pas professeur. C'est juste un titre honorifique. Voilà. Donc, le titre honorifique docteur de grade d'université de doctorat, qui signifie enseigner, est un haut diplôme sanctionnant donc la fin de tous les cycles éducationnels qui permet d'enseigner dans les facultés. Bon, voilà. Ça, c'était une petite précision que Robert Kabemba a donnée. Donc, ne vous étonnez pas. Il y a aussi Kabila qui a eu un master en droit en Afrique du Sud. Donc, voilà, il a peut-être fait ses études là-bas. Et bien, voilà. Donc, peut-être par correspondance, mais en tout cas, l'atakitoj oyabato oyo, zwaka, masters en droit. Voilà. Donc, mandeko babolingo, bana mboka, bana Congo, na etibino kezalaka esengo mingi, kovanda oboso bwa caméra pona kosola na bino. Lelo, en tout cas, ngai molobe na bino Raphaël Ngoma, toujours avec la collaboration de Zidane Fikula Oyoboibi à Congo 10. En tout cas, Kati Narango TV, na pesi bino ba mbote mingi. Kasi boyebi bien que na salaka soki na kopesa bato mbote na kokaka te na bosa na ba jumelle na ngai Ntimba Musei na Nzuzi Musei. En tout cas, mbote na bino. Soko na pesi Ntimba Musei na Nzuzi Musei mbote na kanisaka pe Mama Nelly Musei kuna na mboka Paris. Mama Nelly Musei na mboka Paris ba mbote na yangwana. Bibi Bibiane Sangala, mwasi ya Papa Eradi Barwani, na pesi pe mbote na ndeko Eradi, na pesi mbote na Vieux Opi Barwani, en tout cas Opi Eradi, en tout cas bambote na ope yangwana. Ekamba, Guy Ekamba, mwana ya Bandala Solo, toujours aux côtés de Mwikason, Jean-Jacques Rodal, il y a aussi William Masuki, na pesi bambote na wana, mwana ngiringoto,
petit frère nanga propre, Didier Masuki, en tout cas, je salue et je n'oublie pas, Nabo Sanaka, ma valeur, parce que tu as fait de moi quelque chose. Ezali, moto, azalaka reconnaissant, azali moto. Voilà. De, tope simbote na baeban, so lokola, na monaki, mama, soeur Nabiso, Beya Talempika Tembela. Nalinga, soeur wana mingi, Beya Talempika Tembela, parce que les équipes bazalaka toujours à côté à maman Bibiane, en tout cas, Bambote, Nabino Kuna na Paris, pas na Paris, ma maman Nabiso, José Kongolomibeko, la loi. Fidel Kinata Kopi, Mustafa Tulanda Gondo, Alvi Tulanda na Bolton, Suzuki, Fernand Ludovic, Bambo Tenayo Yangwana, Chai Mandombo, monsieur le maire, Nabo Sanyote, Papi Mandombo, pourquoi pas notre ami, donc la femme de Chai Mandombo, Angèle Ibenge. Angèle Ibenge, Bambo Tenayo Yangwana, Santa Sarajevo na Kinshasa, Tobo Sanité, Banso Bavandi, Kati, Ndinga Namboka, Manchester, Nazo, pensez na Vivien Bondjeka, Tupa Kanisipe, Cyril Modogo, Hippolyte Makela, l'homme des actions concrètes, je l'appelle Guy Bochard Moulongo. Un grand bonjour à toi. Et je termine en disant joyeux anniversaire à notre ami Edo Yala. Edo Yala, moi, na Bolton, a fait taki bongo, a bon qu'on fêtait anniversaire na moko alelo, de Tobi. Edo Yala, joyeux anniversaire. J'espère que Nabambula, Oye, Bakisami, Katinan, yo, Ezala, TP Sayo, chance, TP Sayo, ba valeur, ebele. Pour la communauté congolaise, je dis merci à toi, Midjo Barbashop. Merci à toi, Zidane Fikula. Merci à toi, Clady Sungu. Merci à toi, Gabi Kandolo, pour la assistance Nabino. Merci à toi, Maman Nzuzi Moussaï. Merci à toi, Timba Moussaï, pour la assistance Nabino Ndenge Bozalaki. Zinga Nangai Moko, pour la kotara makambo ya ndeko na biso oya kufaki. Tina ndenge tokonai ko découvrir ye katina ndako. En tout cas, ezalaki mawa mingi meto uta ibongo kokunda mawa esili na note. En tout cas, ba félicitations na bato ndenge na tangi ba kombo na Midjo Barba Shop na bosana ki binote ezali vraiment na mama Fatou Tabu ezali kaka na lisanga wana tozalaki na ba Clady Sungu na ba Gabi Kandolo Maman Nzuzi Moussaï Timba Moussaï Tango tosanganaki ensemble na Zidane Fikula. Il était toujours avec nous. Et d'ailleurs, c'est monsieur Zidane Fikula qui avait appelé la police et l'ambulance. En tout cas, ezalaki bongo na makasi na biso mitano wana de tokeleki komona ndeko moninga akufaki. Mais tolobi te bato mingi babosana kasi biso tokobosana te. Ba pasteur na biso Willy Itela, merci beaucoup. Mbote na yo yango wana. Papa, Proverbe 30-30, notre ami Didier Songo Salomon. En tout cas, Proverbe 30-30, merci pour la matinée, parce que on a compris que quand on prêche dans un cimetière, ils ont rapport à Mourouité, ils ont rapport à Moto Oyo, à Koufite, Kasezalaka, Ponda Biso Baetozali, en Vitoé Bakou, Bungisa, P, Vina Bisoto Zala, Kouye, Batoluka Koueba, et Lokoni Nitorosala dans le futur. Merci beaucoup au pasteur angolais. Joshua Vicente pour la matin ya kitoko pe apesa kibiso et bongo na ndeko Nzalambila le pasteur Nzalambila oyo ateaki pe bongo na cimetière tozalaki bongo na ba comité membre ya comité pe ya communauté congolaise bazalaki eza lokola Cyril Modogo azalaki présent na cimetière tozalaki na ba Aigle Jean Didier le géant tozalaki na le vieux Patrick Mangassa qui était de la partie aussi avait beaucoup de gens. Et Bélé, bateau Bélé, Bazalaki, je ne saurais pas citer tout le monde. Ils ont vraiment difficile. Il y a qu'à citer, on avait Blaise Simbo, il y avait Rocco l'anglais, il était là aussi. Il y avait Badios, il y avait beaucoup de gens. Voilà. Donc, Mama Timba Marima, Bamboteno, et Angwana, moi si mon thème ya bateau ya Mama Tchem. Et Dondo Mbasi, le grand coiffeur de Manchester, était de la partie. Et c'est sur ces mots que je dis merci. Et on se retrouve à la prochaine fois. Raphaël Ngoma, votre présentateur. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la sonnette. Voilà. Au revoir et à tantôt.